Tous les jours, bah s'entraîner. Ndeni comme esprit malé. So what about the circus? They stole your money? All my money. Yeah. And circus. Because they got like a little park for the kids to go. This is basically a kid hotel because most of the stuff have been there, but they got the sky walk and all that kind of stuff. Special for the kids, huh? Yeah, like the carnival and all that kind of stuff is on inside. Everything here is about money. Straight? Go away. Oh. Oui, mon au fond de Taliban. Ici, tous allez qui na Las Vegas, na isabino na Las Vegas, ba vidéo mususu na cheli binote, ba vidéo ba côté de bane au tambulaga. Revenons. Boebika nenge masole kendaka ici chez les vieux pères au côté like vidéo, partager vidéo. Tous ces derniers temps de ça l'effort que batika koza mutema mabe pour congolais azana mutema mabe mongo gomi kolega dozi. Et ngana ça l'effort naza mutema mabete. Quand j'ai regardé les vidéos réalité à Kanda, et ben non, c'est un Kanda, n'est-ce combo na ezali. Mais tous ces derniers temps, si on a tali vidéo et comme il se gizanga fort, ben navi que bate bene bo se pelate bien, bo mega kozwara makamno so sérieux et zaka ba vidéo ne ezala. Mais sans quoi il on a ngena loba. Non, l'ité à Kanda so qui faire à foutir mabe en tout cas. En tout cas, c'est les faire gola promotion qui toko vraiment à féliciter les cas édité à Ganda chapeau. À cause à suivre. Mais jaloux c'est si. Oh papa, Nzembo est tika là déjà. Répétez ça. Nzembo est jaloux. Tape a pasi tobozwi esalama pa nzambe tobotama tokokufa esalama pa tata nzambe na ngai kolela ya kolepa ya nzambe ya mpungu confondre bajalo A confondre bango. Nzamba confondre ye. Nzamba confondre. Ah, sinon ça fait aussi la double. Bino boza na porte-monnaie magique na mboko yo. tape ya pasi tobozwi esalama pa na nzambe tobotama tokokufa esalama pa na nzambe papa na ngai kolela ya safele epai Dadi, on ok toi Dadi, office ici moi confondre bajalo naza deja eli Dadi, biso tokate longo te azobina boye Dadi boye vraiment Dadi tokate longo te azobina boye Dadi azobina tokate longo te. Voilà mesdames et messieurs, comprenez avec un boye Double sincérité. Rado prince sala nini moto azosomnole bango bazobeta lisolo matanga ebongo pongia makasi histoire nini bakobeta lisusu prison ekangaki nzoto kasi molimo na ngai na liberté na bini ezanga bazuri ya sekuma ebisa bagolwa basepela bavito bamidembika tambi quand même un sentiment tala sima zonga moto wangila wangila tala sima zonga moto mokonto wa wangila répétez ça mokonto wa wangila tala sima zonga moto wanini te bonga na ebelo kona lobi makambo on mérite on mérite bon voilà donc Robert avait mususu pour préparer biso to kozala wana donc na ozela parce que